Ozo comprendre. Pourquoi na bindengwana? Parti munene lokola ya pareko. Banda histoire ya politique et banda na Congo. Bananga na botama. C'est ma toute première fois. Na ya komona muta trahi parti politique pe na fonction au grade ya zalaki na parti wana aya kosala ba déclaration ya marque oya ke kosala na kanisa ke osuka na ba site na biso ya ba congolais na internet mais comité na télé sud. Je pense que ce qui déjà trahison marque ne comme ko salama il faut plutôt yeba parti en état momaka ningini et lo koni salami ke muto ke ndeko trahir et pourtant ba ki ensemble bande ko sala idéologie bango tout décider les longai na komeka ko réfléchir pour na makamba politique mais politique oyoko ngana politicien te ni combattant ni résistant mais na komi ko banga makamba politique na ningi komi ko kendela pourquoi décider Congola za hypocrite Congola sala ka ndebela question tuni Congola sala pour na poche na yé pour avantage na yé pour na bénéfice na yé n'a rien à voir na mulimo amutu donc il s'en fout na tout. Pourquoi? Décider pasteur makoloko tambula bo bengi faux pasteur hein? Bo benga pasteur. Vous comprendre? Bo benga pasteur pourquoi? Parce qu'il y a ba misusu pe de passer Chabani à lobby ba ça na ba titre ba pasteur mais na kati na bango ba na vie ya bonzambe te. To benga faux pasteur pour nani? Ezali grade o bamba luka, grade o bamba zwa, ba monanga ya lokumu, grade on faut ba kufa na ngoti ba kufuta ako kitsango azate. Ba mema yango nzamba sepela na bango na titre bomba zwa. Décider nazo démontrer lelo nani aza pasteur. Pe pasteur aza nani liboso ya peuple pe liboso ya bana nzambe. Aza eloko te. Mimba okamwande na lobi pasteur aza eloko moko te. Pourquoi na ba bongo? Azali mowumbu o nzamba binisi po a lead peuple na ye. Po ameka ko lesa milimo oyo nzamba azali oyo azali ko kamba. Aza chef te. Aza chef côté ni. Parce que ngana mwana nzambe. Pasteur ayoka ka nzambe, nzambe alobi kende te ya lobi boye, a inspiré ye. A lobeli ya une église a te écouter na problème oyanga et fortifier ngai. Tu vas zana ni paranga. C'est pas kaza mwana musala ya papa oyo oyo ngana ndimela. Mais azana likabona ye pe azo mériter double honneur parce qu'azo yela yo biloko mususu o nzamba za ko lakisa. Na makambo pasteur makoloko tambola uti koloba tanga bandaki ko sangana ba honorer ngwanda bazo sala ba réunion na bango bazo kosa mamba lokuta parce que yemta sa déclaration il faut qu'on soit toujours en considération et loko muto alobi parce que na ba koti na kati ya beaucoup ya loko te ndengo lobaka na profondeur likamna ba kete to réfléchir ngana okelo na ba réflexion na kota mamba politique te na kena loba o ngana yebite mais na okena réflexion tanga binisi likamde siveni ko bake likambo moka munene za na kati oyo omoni soki mwana so sazo vimba keba soko landie onyata ye me keba mama na na sima azo vimba pamba te po abije mama na na sima akozala na ba argument o ezali solide pe ba preuve o ya ko bimisa na continue mo beaucoup nanga papa tanga ndeko sa ba réunion bo noengba pasteur papa makoloko tambola pasteur pe na kati apareko il y a tant de pasteurs o ngana yebi miso ba sa ba réunion de pasteurs abike je me réponds parce qu'il va m'embaucher ça là qui bien té na d'accord mais tant pasteur ndeko sa ndinga ndako était en église té si autant ndako était en église wana saint esprit ndako lobeli nini na butu bo siéger bo sali ba réunion ya lokuta bo ngamba lokuta mais na tongo ke ko tshaba maboko likolo ya mito au monde ba milimo ba tebeli au monde ba via ba tebeli so comme mikakatano pour le magamba ba passer ba marco apo le capé l'écran yo ka sitanga a témoigner bokansi bato ba ko bongwana mingi pe ba ko lemba mingi ba ko bongwana ça dit que muto dans la sens na une solidité abi oh le pasteur non ça ba aventure mais il vient dans l'église avec une position maboka ko te biso ke bokti capé lokuta nzamba lini lokuta te za mabe mais oui kumba vanti oui comme ko lia ba foi ya bato ebele. Alors, na koti siko na pareko. Décider, bozo na makambo ndenge papa aleki bobo ya moke. Ça veut dire que ngai na sala réunion na batu, pour to sala batu mabe, na lobi ke nazo banda processus. Ça veut dire que na kati ba procédure moko boy, o nga nazo banda. Na ba démarche nanga
poto ko boma eloko yo bato bazali ko menacer bato bozongela o mweza facile hein? Moi j'ai dit à ma femme hier tant tolandi yango na bisi ngabi moni eloko soki ba combattant baza na stratégie ya makasité karaté litiezo dae vous comprendre mais faut ba ko réfléchir na makambo ezolobama télé sud a suivi partout et ba information bangeza kilo kolanda ba site o ba congolais ba fungola tant mutu aleki wana asali déclaration ya marque wana na niveau ya fonction naiki ko assumer na kati ya Pareco ça veut dire que ça c'est un danger et depuis asali yango omoni riposte na Pareco riposte wapi o basali mission ya rapide pour abomeloko ya zoloba exactement il faut que tu réfléchir DSV na ngonga na loba boye que papa Chabani a otoloba mais nga loba boye c'est pas honorer ngwanda nde mutu asala ke ba combattant babima na yebité il y a des combattants de l'IDPS il y a des combattants au bazali ba congolais à 100% il y a des combattants d'Apareco et ba combattants d'Apareco ba na idéologie monte na ba combattants IDPS au bazan en France c'est pas que tous les combattants sont des l'Apareco non ngwanda tindi batu ba ko sala ki combattanté yé à lobby histoire et réveiller peuple congolais na ko conscientiser bango ko comprendre que mboke linge kende tikato telema mais tant que lobby ke ngwanda mta sala idéologie c'est que tokozonga ko ba ke makambo yo pasteur wana zoloba ya ko beta batu c'est que ngwanda mta lobby yango eza elo mo eza net indirect mais au pesa na réflexion ozongisi likambo na analyse et comme ko masiko ke tozongisi réponse et comme oui alors na amulaite ya koloba ponanga nazomona pasteur oyo azala corrompu kala parce que nini ezolanda azali wana ki chargé ya mobilisation ya Pareco na PPRD il y a personne à l'éviter caméra kenda et laisser salama une fois pour toutes bana muta kolobela PPRD te openanga pa kasamba bona kasamba pa ba argument moko solidité et Kalate Boroyo Kaye a encore chargé à propagande, il y a PPRD, vouloir ou pas. Nga na fungwa mi misu na magamba politique o magena politique la ko décoder ba makamusu. Première intervention na c'était quoi? Na yero senga pardon le chef de l'état parce que za mokonzi na salaki mabebo ina mais suka na chef de l'état ko toucher ba combattante ko toucher mabe ngwana te ko toucher papa Tshisekedi te. Faut se comprendre. Alors, deuxième intervention à télé-site, aïe siko ko se lâcher. Aïe ko siko ko se lâcher na kata chaîne. Alors binin. Kabila a un projet. Donc si je peux voter pour Kabila. Et Lingolo Bani. Il fait déjà partie na kati ya groupe voilà. Alors bien ngoza eza codé mais ya codé pe ya grave te umta ko comprendre ngo DSV. Alors que Kabila a un projet, donc ceux qui ont voté pour Kabila, ça veut dire qu'il est pour. Et vous retournez sur l'île. Dernièrement, vous awa. Vous avez na radio, vous interviewez, il n'est pas un enfant pour Alobama Kambo à éviter. Parce que quand il a prononcé des choses, alors que je ne regrette rien, na oyonga na zali koloba. Frazone lo bébélé. Alors DSV, ils ont maona mutema. Pesa mawa pona ba Congolais. Mais ça c'est ngona muto azolité yemoko sans que ba diriger pe pona ko suki sa ba chrétien o ozo kolanda boye bake un pasteur aza muto roi yo il a des sentiments azana des émotions ana façon ko se comporter azana makambo ndenge akoyi kozala ndenge yo poko ko koya ndenge pa ko koya c'est pas que molimo nende simbami ya suspendi na ba ange ba simbi yango ya yonde mutena se ezali ya kotambola non yango na ibisaka mwasi na ngai moko asekaka na ndao na bi ko constater que frère Patrice na nani oyo ale moloto nde balobaka na ba CD eli nde balobaka na basi mona ndako non asilika kete que vraiment na mona kité akosilika tant que mutu soit sepelité tote yama na suki kana likambo wa première intervention ko ba ke tote yama ko o ba passer ba komi ko monisa biso elingo ba ke mbongo e komi ko lia molimo ya nzambe 24 na bango e boto desi. Eboto papa na biso Odon Mpambo Koloto Zambwana Joachim Nabanzi Olandi ndeko na yo pasteur to bishop Olandi na kimia nyoso to maloba epai na yo.
Merci bandeko nyonso bozali kolanda biso partout au monde. Merci bandeko nyonso bozape na conférence. Na banza Bible lobete l'homme insensé ne comprend rien. Et souhait nanga ezali ete pasteur soki tolongola labo komba pasteur ndeko makolo kotambola soka koye kozala na ligne sikoyo koyoka ngai nde na kozala na esengo penza etonda au place nyonso azali naza kopesa ye mbote mpona rappele ete zambwana oyo ozalaki en communication il y a 3 jours passés malgré répondre nga na retard naza sikoyo na ligne awa elingi olobaki soki oza mobali vraiment kota na internet na Skype ya Radio Lisolo poto pasola poke o lakisa penza ete ya solo ozali mobali oyo kosala face à face na ba circonstances nyonso na mabele oyo eke oza na nerf solide parce que sans hypocrisie ngai tana yokaki ba makambo na yo ba discours opesaki na kotaki na Radio Lisolo makambo nyonso na lobaki bientôt ebandi kokotaka na YouTube na zwaki responsabilité na maloba na ngai na zape lâcheté na solistaki yo na internet na banza pour la toute première fois ngano tozaka ba mastate oyebi ngai te ngape na yebi te mais tozali biso nyonso bana Congo. J'ai fait mon devoir et ata na yoka kete ozalaki un pasteur to ozalaki koluka elonya nzambe pour toute cette vie mais otikala komona ngote j'ai vu ton effort ya koluka elonya nzambe. Il n'est pas tard parce que aucun jour tu étais converti, aucun jour tu otikali koyeba Jésus. Alors na banza ngonga ekoki pona ba oyo toyebi Jésus to luka yo to teya yo. Voilà pourquoi na salaki devoir na ngai ya koluka yo comme tu es un errant. Et puis na yebisaki yo pe ete 4 émissions to salaki na lukaki pourquoi kombo na yo nzambe ayebaki yango avant jour oyo parce que Jacob na Esau tamba botamaki nzambe alobaki ete avant bobotama na yebaki bino alobaki yango pe pa Jérémie na kombo ekopesa na yebaki yango na rappelaki batu na internet et sans l'acheter na yebisaki yo pe na internet ngano tanto kotaki en communication ete kombo na yo makolo kotambola eza na mukanda ya Genèse place 4:12 place Caïn azulai kombo ya Caïn qui signifie un errant. Un errant signifie kotambola tambola. Un vagabond signifie mutazana makolo kotambola. Alors je t'avais bien expliqué sans l'acheter parce que roya koloba ete balobela kingai bachango boye non eza wana kene na Facebook na yo ngape na za na Facebook na ngai na koyipe ko rendre ngo public batbaye ba ete Joachim Zambwana n'est pas un lâche, il n'est pas aussi un hypocrite. Na yebisaki bongo ete sikoyo olingi komona koma makolo kotambola vrai kombo na yo ya Caïn e bandi elingi kozwa place et ozana shwami bale na proposaki yo ya ko similier oya à travers ngai na ba émission on a sala ka lundi na vendredi zala na sibana ngai to sala un peu émission oyo kozala ete na kombo ya biso ba chrétien oye moi je vais faire tout pour couvrir ba vie de mususu poeto kwa kosenga pardon na ba makambo osali mais réponse na yo apparemment eza ya ba fanfaron réponse na yo apparemment na sepelaki na yango mais ça ne m'a pas intéressé. Pourquoi? Puisque tu m'as dit ceci. Na banza ndeko des oza kolandanga, je t'avais bien dit que na kangiye na zuye toza en communication na ye. To s'échange qui. Mais na ba échange o to sala na yo, oye kondima ete tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Grave encore, oye koloba na ngai na pardonner yo. Soki makamosali e choqué yo. Mais ngai kaka te mutu na ko pardonner yo. Likambosali ezali pona peuple congolais, ezali pona ba na Congo. Publiquement awa na kodi ko yebisa ete makambo kombeli ngai zonga oya officiellement to sala no émission o senga pardon na peuple avant que ekomata puisque question moka na posaki yo otiki nzela ya Bible pour rejoindre politique ya nani politique ya PPRD oyo ezali en place question na posaki yo ke gagnera-t-il à la fin olobeto OK soki ekokumanga na liwa. Je n'ai pas peur de la mort, mais j'aime la vie. Na banza ezawana yango lobaki. Je ne sais pas comment oza kobanga liwate na cadre ya olingaka vie. Na tango oza kosala makambo oyebi ete ekoyiko kumba vie na yo moko en danger face na ba compatriotes, face na ba combattants oyo yo moko outai kozala membre pe oyebi comment un combattant akoyiko zala.
La réponse où tu peux passer à journaliste, apparemment, il faut savoir que journaliste, il n'est même pas un Congolais. Mais l'homme insensé ne comprend rien. Pour ce que on doit comprendre que les journalistes du Congo très 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 bien. Pour la question moko a posé, ils juste le corps, le nucléus, point essentiel où ils allaient bouger Congo. Concernant comment Mboka ils allaient bébela. Mais yo, comme dans la Bible, le Bible, le proverbe, l'homme insensé ne comprend rien. On répondre juste pour provoquer le sous-colère, il y a des Congolais. La nationalité, yemoko kolo nzoto adevia kanaye adingane kutu kolobate. Mais yo na modèle ozali ko répondre avec affirmation, avec précision pour dire même que Mobutu, on se disait que azali boye. Ba yeko poser ba question mususu concernant ba misala o ezali ko leka na Congo, ba réponse au pesi ba kende kotanga na constitution to o référé ba na constitution. Mais je regrette pour dire que même la constitution, je ne crois pas que aussi on soit déjà même une seconde, il y a la mokanda la constitution congolaise. Pour ce que ça on a article 8, article 39, article 38 et condamné l'administration nyonso ya Kinshasa. Et fundi était droit à gréver, bana bazako révolter, bazo bango. Droit ya kosala ba révolution qui est permissible à l'article 39-38 ezali wana otanga kayango mais yo ozako appuyer l'actuel gouvernement pour dire que ye mutu asali démocratie. Quelle démocratie na tango démocratie na kati ya mokanda ya constitution oyo zako appuyer ye azako kena opposition nango ko tricher ba voix osili ko yeba ete na constitution oyo zali ko appuyer ezana kati mais bat bazali ko violer yango. Alors jusqu'à quel niveau oya koloba ete oza ko respecter autorité et en place parce que Bible lobi yango. Oui, pourquoi je dis que mon frère, tu n'as jamais été un pasteur et tu n'as jamais même goûté la vie chrétienne. Nan kuto tambula na chemin de la croix te. Osoko tambula na chemin de la croix ba pasteur bazali awa na kata ligne ba ko tenter ko yebisa yo ete autorité to pouvoir outi ko lobela faites attention parce que roi Saoul, pour ton information, ils allaient choisir le peuple. Et comme c'était le choix du peuple, au moins il peut comment à konzaki peuple. Par contre, roi David, ils allaient choisir nzambe mutatinda ki mosali nzambe akende kopese onction to atsaye mafuta akoma mokonzi. Et immédiatement tout le monde était bokonzi roi David ils allaient pour la libération du peuple. Il y a deux choses. Pour coloniser le peuple, quand un président se met na place naie, n'a pas libéré le peuple quand c'est le choix de l'Éternel. Yo, papa makolo kotambola, Bible ni nango yo otangi pour ne pas savoir jusqu'à cet âge au communango pour ne pas savoir que quand un président vient à sa manière, il est là que pour exploiter le peuple, pour voler le peuple, pour tuer le peuple, pour faire tout ce qu'il veut faire parce qu'après tout le peuple, on s'occupe de la qui est en choix parce qu'il a triché. Alors, peuple on peut écouter la pénalité. Mais question souka likambo souka na zaye na yango, il faut que yeba ete ngai kala mingi te, j'étais en communication avec Mobutu Nzanga qui est moi ya le président Mobutu. Na masolo na biso, il m'a rassuré que yé akokende na fonction ya constitution et na souka moi je lui ai aussi dit ceci que merci que ozako landa makolo ya papa na yote qui était un dictateur, un meurtrier, mutu aboma. J'ai aussi insisté que yo en tant que fils de Mobutu, je t'encourage de ne pas toucher ma voix ya ba cousin na yo o bazaki ba meurtrier bazaki ya koboma. Ce type, ce frère n'a pas challengé mes paroles en contact na ye, il n'y a pas quelque temps tozala qui peut en communication na ye. Na ye bite audacité to courage nini to qui arrogance nini yo za kozo yango pour ne même pas être le fils de Kabila et chercher à défendre Kabila plus que lui-même. Papa DSV ezali kambo ya soni ezali kambo ya pasi toza ko traverser. Poto papa na biso kulutu zambwana. Info pasteur. À vous l'antenne. Merci Makoloko Tambola, c'est un faux pasteur ndenge olobi. Tous les canaux pe maman na biso Clarisse Akwala oyo alandi vraiment maloba ya faux pasteur soit vrai pasteur Makoloko Tambola et boto. Merci, Papa DSV, na petit mbote kuna, na petit
bande connaître baza na conférence ndoto na balanzi ya radio isolo na koti bango. Ngana ko banda be. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Ngana ko banda be. Tango ngana ko yoka interview monsieur Makolo kotambola pesi na télé sud. Na bandi komona sikoyo ndenge nini makambo ya Nze Kabila ebandaki. Na bandi komona ndenge. Na bandi komona ke ndenge kaka Nze Kabila potaki na kati ya Congo. Et qu'après kaka na bato na ye moko babomi ye. Ndenge nga nakomi komona ke monsieur Makolo kotambola akoti na kati ya Pareko et que akomi pe koboma bato ya Pareko. Nakomona sikoyo nakosala analogie wana. Donc nakomona kuna Nze Kabila et nakomona awa mwana ya Pareko ye moko oyo babengi monsieur Makolo kotambola ye moko lisusu akomi lisusu koboma lisusu a Pareko. Nalingi natalisa nini? Nalingi natalisa ndenge politique efonctionnaka. Et nakanisi na sina yebisa déjà na radio awa bokomona makambo nani bomona te. Nakati oyo komi début ya komona makambo et puis ya koyoka makambo oyo bato nani bayoka te. Wana de politique eza adewa. Politique eza lokuta. Politique ezali intérêt. Politique ezali mbongo. Donc soki ngana komo mona makambo monsieur kotambola na bandi ko comprendre que moto oyo akoya koboma Pareko ye wana ta bimi puisque Nze Kabila l'air aye na bato na ye aye na bato ba koboma ye moko e ba bomi pe ye moko mais siko na kuma mona siko film nini bato ya Pareko oyo ba ye na monsieur Makolo kotambola ye wana moto akofisa karama na bango ye wana. Donc ezali susu ngana ko spéculer susu na kati wana te ezali sikoyo ngande na kolinga na ye ba vraie vérité na ko spéculer susu te puisque Pareko azali wana puisque bato ya Pareko bazali wana puisque Makolo kotambola monsieur Makolo kotambola ye moko alobi na interview alobi que mais soki Joseph Kabila azali Tanzanien to Rwandais bongo Mobutu azalaki Congolais alobi yango wana bongo Mobutu azalaki Congolais azalaki Centrafricain mais akonzi mboka wana mais bongo so moto mosusu ayi kokonza mboka wana eza problème alobi yango wana polele bandeko na ngai. Donc atalisi que bango bayebaki na bango ke Mobutu azalaki na ye Congolais te mais eloko nini bango bayakaki susu mpona koloba ke wana azali Rwandais. Maintenant sikoyo alamuki kaka sikoyo mpona koloba na mokili ke Mobutu azalaki na ye Centrafricain azalaki ngwanji azali Bantu te et bango pe bazala ba Bantu te. Est-ce que ba Congolais bayebi yango que osala la différence que Pygmée azali Bantu azali Bongwanji azali ezali koloba te que tozala ba raciste ezali de information. Est-ce que l'information na bango bapesaka yango na début ne pas na bango pesa yango sikoyo ezali ka mpona kolakisa que politique et fonctionne ndenge wana. Donc malheur à celui qui se confie à l'homme. Et tango tokomi na tango ya internet oyo makambo nani kobima nani ebimite oyo eza commencement nani siko tango bokanvite ye siko boopose siko bavrai question que biso tokopardonne wana likambo nini yo osalaki zala siko oconcret na biso bobela biso sikoyo bato boni kini mosu boboni ni wana sikoyo bokoyeba siko ba vraie vérité sikoyo oyo bango nani balobi na bino te oyo nani apare quoi alobi na bino te. Donc bon c'est quoi là moi je pense que il est le moment siko bo sepela mpona boyeba siko ba vraie face ya bato wana ba anti-combattant oyo anti-combattant moko alobaka na YouTube awa kombo na ye Chikeva apesaka aloba na YouTube wana alobaki ngwanda atindaka bato baboma ye apesa interview wana YouTube wana botanga yango ezali wana YouTube papa na ngai DSB awa ekomi sikoyo heure ya vérité ya vraie vérité awa ezali te que moto akoinfluencer susu moto te
l'énergie cosmique que ça là ya makasi mingi l'énergie cosmique on a benga énergie cosmique ezaka nzambe nzambe akosala makasi mingi mpona atalisa na bana na ye que vérité yango ekomi déjà kobima vérité yango ekomi déjà kobima ye ekobimaka endali esili kobima te ekobima lisusu bokoyoka lisusu vrai makambo eli kote wana sikoyo bokosanza mokili nani boyini politique te nani boyini politique te bokoyina politique koleka lisusu nazongisi maloba. Merci mama na biso tolekana epai papa na biso Dompei Vita Nkanga. Matondo Diana sur le photo de vous pertala yenge na bandeko banso wazali na kati ya conférence losako pe na bandeko banso wazali kwanda biso. Ya solo ezali kaka lolongi alobaki la fois passée ete likambo makolo kotambola ne wato bandai kosenga balobi etika kaka émission moko eza l'émission ya suka balobi te soki akei kozongisa buzoba to exposer les sous. C'est comme cela tango ezali tango il faut vraiment que l'équipe bato nyonso na épreuve de feu bato nyonso na loupe mutu moko oyo akoti koéchappe na yango aza te. Na interview oyo monsieur soi-disant makolo kotambola parce que na ebité ceux qui vraiment kombo ya mutu okoti kozala makolo kotambola na ebité c'est possible hein. Mais à l'objet que ça comme bon ça va on lui fait foi mais c'est makolo kotambola ngana koloba il est de très mauvaise foi. Mais c'est makolo kotambola il est très mauvais. Mais c'est makolo kotambola il est très malhonnête. Azali un malhonnête de carrière donc au monaka mutu vraiment na tout ka botami malhonnête ou bien aza incarné malhonnête. Pour na nina lobi ndenga bato bakotuna ba qualificatif moko kilo na nzoto ya mutu. Na kanisi makolo kotambola soka zali na problème était alingaka kende kolia mbongo epa kanambe. Donc on que Congolais dans sa conception est comment que l'argent égale la vie, l'argent égale le bonheur. Mais à kokakuza ba excuse te au nom ya bato mosusu. Un yango na ko fali ko banda ko kene malembe. Makolo ko tambola na kati ya discours na yeto ya interview na ye a bandi ko justifier Hippolyte Kanambe. Heureusement que beaucoup de savoir le bien malam plus que même Kanambe lui-même s'est justifié sur ses origines. Je pense qu'il y a qu'un seul moutou à Mokilo et à quoi tu peux justifier sur origine na ye. Mais tout le monde a qui Kanambe basali ba fichier moko na YouTube pona koluka ba origine ya Kanambe ba keiti na soi-disant erwa bora esika Kanambe azali soi-disant abotama ba keiti koluka moi soi-disant yé azalaki bonne oyo azalaki responsable ya Kanambe na ya na etango babotamaki. Mais tango moi si wana azali koloba esika batu wana maele zaki muke tozali komona ke moi si wana a identifié Joseph na Hippolyte abengi alobi clairement bolanda fichier na YouTube alobi ya mubali kombo nezaki Hippolyte alors ya moi si Erzegonde donc oyo azali Joseph na Jeannette moi tiens alobi ya malamu. Alors Hippolyte a disparu de la nature. Un Joseph Kabila est apparu. Les gens doivent comprendre. Baba kwa koluka. Nazali kolinga ko kota na débat banani wante. Mais bolandi mutu azalaki garde du corps ya Kabila musée. Batunye likambo sur Kanambe. Il devait seulement dire que mutu wana existait. On n'a jamais connu un Kanambe ici. Mais il commet aussi l'erreur de dire que oui. Tozalaka na mutu mo kombo na ye Kanambe. Christopher. Mais Christopher ayaki après Botama ya Joseph. Donc quelque part débat éthiquement posé. Tokoti kolobate que Kanambe azali mwana ya Kabila to azali mwana Kabila te. Mais le quoi débat a posé et que mutu azali concerné article jamais qu'on se justifié et que ba index nous azali connaître azali étranger totika na kapwana à lui Hippolyte Kanambe de venir se justifier.
pas à M. Makoloko Tambola de venir faire l'avocat du diable. Nalobi que Makoloko Tambola est très méchant pour Nani. Makoloko Tambola accueilli dans l'argumentation de Hippolyte Kanambe tous les collaborateurs du Congo, au Basali Kolobaete, difficulté aux musiciens, Basali Kokuta na kati na poto pour habiter un concert, et ali Ngwanda, nde azali kotinda batunaye. Ngwanda azali kotinda ba combattant. Maintenant na épité, ce qui vient à décever sur le foutu, ndiana ni Ngwanda benga kayo pour le makambo wana. Pour tout télémena pe ba musicien na kati na radio. To télémena ba musicien na ba radio soto likaka. Donc vous avez dit comment on a cette mauvaise foi parce que eloko wana ya lomo na kati alingi a pendre yango ebimake ezali objet ya violence. Allez, comme il dit, le col en tant qu'un pasteur de Dieu, il ne fallait pas prêcher violence. Donc, batonio so bazali ko prêcher révolution, ba pasteur, ba apôtre Peniel, ba pasteur du peuple, bango nyo so selon Makoloko Tambola na Bible na ye yango atangaka, bango nyo so bazana matiti. Et sengeli ba zongela ko prêcher non violence, c'est-à-dire quoi? Ba zongela ko se soumettre na Hippolyte Kanambe. Voilà un homme méchant. Makoloko Tambola dit tellement muyibi ya mbongo eza komona tana elongi. Soko talika elongi na e face vraiment mambebone eza bolite eza lokola M makuta. Donc comment makuta lingi mbongo na façon moko ya tembe. Parce que ba argument na ndenga pesi bozali komona kazali ko choisir ba argument pona ayemba sarayonsa. Ayemba dialelo. Donc ça c'est le dialelo du impère. Voilà, ouais ça pona Makoloko Tambola. Mais conseil musu na kopesa ah eza pona ndeula biso kuluto zo zabwana. Ya linga ko blanchir biso Mobutu Nzanga na radio awa. Papa Zabwana Mobutu Nzanga est criminel comme son père. Il n'y a pas de différence. Un grand Mouyibi, afin na Congo, il a volé avec les Kanambe sans rien dire, il était tranquille, calme. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on peut blanchir anyhow, le côté en anglais. C'est un voleur de carrière. Donc, au Monika Komba Mobutu Nzanga ne regarde même pas, tournez page. Tournez page continue, Luka Moutounous. Parce que ce sont bateaux, bazali cause, il y a malheur, il y a Congo, tout ça. Ils ont contribué à grande échelle. Il y a George Bush, il est venu au Congo, il a contribué à grande échelle à la crise. Donc, pardon en tout cas, vous devez savoir, ce que nous connaissons dans ma solo, Bossana Moubuzanga, ce que Bengi, Yebisa en tout cas, on a tapé au Kaité. Ce que vous ma bosso, ma famille, ma camarade, mais politique à Congo, s'il vous plaît, conseil de peuple Takanga de Ropesayo, Botikana Batuan Mengoana, ça ce sont les gens qui incarnent pratiquement le mal congolais parce qu'ils sont extrêmement égoïstes que pour Nabango, le Congo est allé seulement pour les servir. Le Congo a été créé pour servir Bango, mais pas pour que Soki Bango apporter quelque chose dans le Congo. Donc, pour la conclusion, Makoloko Tambola Zali Mutumoko, il fallait qu'on lukaye kaka. Soti kaka moyen zalaki. Qu'on les kotangi, ça y est, qu'est-ce que ça signifie Makoloko Tambola? Parce que bah, tu as voilà, il faut passer pour les pasteurs. Et avec cela, bazali ko pesa ba image moko, oyo pratiquement mutunyo sakoloba qui vraiment qui pasteur yango za marketing. Parce que les Makoloko Tambola peut-être sur aucune église na ya makape molimo santo. Bongo molimo santo yango za kola ki ça été que vraiment makambo azali koloba eza ya buzoba. Akende ko ba ki ba pardonner. On va le pardonner sur base de quoi? Pardon ça le makaka il y a reconnaissance du mal. On reconnaître que l'on a sala que za mabe, on regretter que l'on a sala que za mabe, puis aux décisions qu'il a dit ko sala yango te. En ce moment les gens peuvent te pardonner. Ce qui m'a Makoloko Tambola zako kende on azali koloba Hippolyte Kanambe azali kosala musala kitoko, Hippolyte Kanambe azali démocrate, biso tu tout azali banda ande tozali contre la démocratie na bango. Nakanisi que vraiment mutu wana il faut vraiment koluka moyen ko pesa une très très bonne leçon ou ya ko se souvenir na ngo vie na imobi. Matondo na zongi malo. Eboto papa na biso Dompei Mvita Nkanga. Na banzi bandeko lelo tokosuka kaka na sujet ya Makoloko Tambola po tozaki na deux sujets mais tokosuka kaka na Makoloko Tambola.
tokende nana na banzi lelo o tozali koloba eza pasi bato ba croire lisusu na ba homme de Dieu parce que ceux qui homme de Dieu afandi pendant 8 ans 10 ans na kokosa bandimi na ba prophétie à lokuta mpamba te esika o tozali koloba vraiment na pesa nan papa na biso odompambo zwa maloba papa na biso odompambo to pesa yo maloba. Ah, merci DCV. Nalima Balsandambo, nalobi boye. Omoni papa Dompei aoti ko beta penza na sepe intervention na ye na mama kwa la pe na okayi pe l'impresario na passé du peuple. DCV oyebi congolais azo sula su makambo yo ya ba 30 ans passé te. Congolais komi ko tala makambo ya mboka na temps. Azala politicien ou pas. Mato ese fungwami, miso ese fungwami zomona. Faut comprendre. Papa Nabiso Zambouana, je pense que il va comme ça ezalaka tabou pa ba congolais. Donc zanga mobutu kutu na éviter soki na loba kutu ni. Bolimbi sanga po nango na éviter soki na mona penda donc papa abota bana baba bolole lokola ba zanga mobutu na éviter. Wana penzana bolimbi sanga mwa muke po na ona lobi. Pourquoi? Parce que histoire tout oyebi yango. Oyebi Congolais solande ni azobeta masolo lelo mais azangi makambo abosani makambo elekaki lobi. Ozo comprendre? Lelo oyo mona mutu so azondima na ye te vraiment papa honoré ata mutu na kete lobi soki ba komi na situation ba Congolais bazolela lelo. O mupaya. Bon ba ite ita mupaya na zoya ki ba bapaya. Mutu so a causé problème avant que problème ne comme a kokoso. Yende mutu faya a résoudre des problèmes wana DCV. Ezaka ndengwana. Ça veut dire soki bato o bakina mobutu batireki mboka na boko ya congolais te mupaya koti bango nde mutu bakosala effort balongola biso ba congolais na situation auto zalaka nango bazongisa na situation to nango kala. Ça veut dire bazongisa na pouvoir na maboko na bango après bazwa pouvoir wana bazongisa na maboko ya congolais. C'est ça le problème. Mais congolais sont là en désordre. De soit comme ko solana abosa na ilobi na salaki nani na salaki na 2005 élection salama ki wanati na salaki ke ba apesa ba voix na ekuna na PPRD pona mwana nazala légitime. C'est pas que eza bazanga mobutu na ba palu tozana makambo wana te tolingi koloka ngote makambo ase ko tambola asali ba pasteur alakisi vie ya mutu na mokili o moto azakaka moto DCV. Ola taba titre au cardinal, évêque, archibishop, au minti, so dinini, au pesa ba façade ya ndenge tu, mutu aza mutu. Allah la galo la yo, ala mgalo la yo, ane bimotion, ko pe ko lâcher prise, aller tibino down. On comprend à décevoir bino, yango moni passer à sali yango. Tanga sali yango bato ba obeta mitema na bango ba desi ou ba rozala un peu ceux qui choqué, ezali bato yo, batanga Bible ti. Ba méditation vite ba yebi yeso za nanité et un pasteur c'est qui bango bato ba rozana choc neti ngaboy na e makambe belé mabe ya ba pasteur donc na ko pengwa lisusu te posi na vivre ma belé ya mabe na yebi ke pasteur ko so no boy kwazo sala yango te azo no bolanda ngai boy na bo mena intimoté kune komami pasteur Chabani alobaki yango akoko za irréprochable sikoba ke kango za irréprochable oyebi honneur ni bat ba pesa. Yango moni pourquoi nza babi bazala irréprochable parce que yebi ki tango zoloba liloba na yo eza lokwa na ndaku na yo oyaka na kwiti mozote ya bana na yo batika masanga mais yo yaka na kwiti bakolanda oyo sala kolula na oyo zoloba yango babi azala irréprochable botanga zoloba batu bazwa en considération malobe zobima pa na ye nzamba komi makambo na Bible pona ba blague te mais le comment nini ke bozanda nga na osala te nazana nzoto na ko kweya de mon serviteur tombera soki 7 fois nga na ko tombo na ko telemisa 7 fois mais c'est n'importe quoi ba comme ko maké ba makambo susu passer makolo ko tambo aliaki mbongo kala DCV omoni trade center ni ba mériter tango kweyaka bato omoni ka ke trade center kwey mais mukolo ba bandeki ko sala betidi pour y nini ba ko ça pour ba ko isa trade center wana ça veut dire que avion tout à na trade center soit qui avion normal ya pilote ça zo memango boye et ba ko boma moto wana ba ki ko toucher eloko esimba immeuble wana donc place au avec kotaki ils allaient études déjà bien fait
bayebi ki ba spécialiste mbako memango bako nikango wana et après wana ikokuya mobimba. C'était ça. Vous comprenez? Donc oyo lele sala pas makolo kotambola mutu moko ko conscientiser azati. Asali étude avandi nien, asali étude abi wa. Na lobi lo moko wana mama kola abeti yango marto. Nabi e komi kanto yeba vérité. Nga nazo condamner makolo kotambola teti na suka aza mutu akosama mama mutu ya mabe. Il faut tous aller d'accord nango DCV. Ndenge to abubiso so to ko forcer ngai te na sala kaka malamu. Na kosa mutu pe na sali mabe. Ezali ngai moko na sali choix nanga. Mais siko mabe yango ya mutu azo sala yango eza ko entraîner tout un peuple derrière bango. C'est que parti à Pareko eza déjà ya ko lala na minute eza ko mabute bolo basoki nini oyo ko zala ba ko justifier yango moko ya pilier wana alongwe. Banda politique et banda asali déclaration à bongo tato zongolo kwa ntsaka te. Vous comprenez? Asili crédibilité, asili valeur ya parti wana. Boko chate mena indeni nde to abiso nyonso na ko chate mena makolo kotambola par rapport ya yende ngazaki proche ya ngwanda. Toze to pesa tana temps to tala soki nani yango akobima akoluka guerre sous na makolo kotambola bako cesser yango. Pourquoi? So bali banda guerre ya ko se justifier makolo kotambola ko bisa ba preuve o ezali penda po ba ina parti na pena exposer bango ba kolinga guerre wana te. Ngana lobby po na zamuta pare côté pe na otika zamuta pare côté mais na lobby na ndenge ya réflexion nga na utiliser sagesse ya ko comprendre que ba ko luka guerre wana te tozali awa bo pesa nga raison oya ko meka kaka na pare ko bien nganda yemo ka meki kaka boum achali bende na joana boko yoka yomoko azana na art de parler oya yemoko soki maçon soki nini azolo bazo expliquer makambo quand même bien ateza ya mabe mais azo expliquer ngona bien. Ce que soka ndo binfa sikoba preuve o yazanango e ko yiko bon parti wana mbala moko pe parti na déjà ya ko ningana na minute de tolobibo. Alors mon problème nga sikoza nini? Pourquoi politique boko yiko sala ngona ndenge ya honnêteté? Parce que ceux qui va binisa ki ba livre ba koma papa na biso odon pambo mwa bolimbisi ndeko moko abenga na musika abengi na ba unité na zelaki aussi samelko za ko kende bolimbisi na ibona mwa maloba bolimbisi po aleli ke unité na eko sila vraiment ndeko na biso kombo pesi ko zali ko benga na Finlande comme ça o loba mwa lombango ya liboso na pesi minyo sombote batu boza na kati émission yo et en plus ngai nazali pasteur Jean-Baptiste toza koyoka yo longwana no liboso ya radio na yo papa na pesi minyo sombote batu bozali na kati émission et en plus oui toza koyoka yo ezali ngai pasteur Jean-Baptiste na Finlande toza koyoka yo pasteur Jean-Baptiste la landi émission na bino na makambo oyo bolobi ya pasteur makolo soki kotambola wana eloko liboso na koloba azali pasteur te soki oyo azali un beau pasteur ali kotambola ndenge wana te un beau pasteur akozala manipuler te na muta mokili un beau pasteur azali mutu oyo akoyoka ainsi dit l'Éternel un beau pasteur naza koloba déjà oyo papa na biso longwana no liboso ya radio na yo toyebisaki yo bien tolekana epa ya ndeko mosusu tolobaki kanga radio na yo comme ça o répondre yo zolanda biso na radio bon totiki papa na biso ye alanda radio kuna mwa malamu tozongi ndano epa ya papa na biso odon pambo ye bapesi ye maloba koto na radio tokoyoka nani eboto. Merci DCV makanisi c'est kimi mena keka na conclusion na ipe pesa na suka ili susute pour déjà na bolimbisi papa na biso soki makanisi kimi na lobi boy na biboy omoni le problème ya papa makolo kotambola wana apparaît qu'il fallait bossa basala lit ezala bazana honnêteté c'est ça le konga na onazo mona passe na motema omoni soki ba groupe zo salama bozo ataka bila ngaza étranger nde ba ela biso lisolo bon tondimi mais bon ça ba histoire moko ezala ba histoire moko vrai au moins les répercussions zongi pourquoi parce que tant bozo ça ba plan pour déstabiliser mutuango ata zali na étranger mais bozo ça ba plan moko ezali ya mabe ya lokuta siko retour nango ko pesa siko so retour nango pesi moi boko ko pesa ba preuve ya histoire bande ko créer ezate
yango soki lo tovivre na pareko c'est-à-dire que tondaki kovanda tozokanisa makambo ya lokuta tofingaki eki likambo ya lokuta sikoyo livre papa ngwana nango po asala toloba makambo bien mteya na kati ya vérité makambo akoma na kati ou bien eza makambo mabe bato bagarda yango mpe batumba yango sikoyo lit esali nini elamusi bato na lit ou bien ebebisi lisusu lit. C'est ça le problème. Ba photo ba bimisaki ya mutongo ya Kabila. Ezalaki ya solo ou bien lokuta. Siko e community problème moko batiki bat na point d'interrogation. Ya on a zone na problème maman kwa la tambike il faut to yoka makolo kotambola aloba kota na profondeur. Pardon o nganda senga ki sincère ou pas. To comme kozonga siko ne bandi la masolo. Yango ko mona DCV ni ba ozala sali na pareko na makambo. Pe ba réputation ba tebele ba kokolo ba suna ba radio te na ba pareko pona makambo. E boto na zongi sur malo. Merci Papa Nabiso Odon Mpambo. Merci vraiment au soulevé et le komoko ya malamu. Allô? Pardon Papa Nanga DSP. N'avez suna linga yo nakani déjà kuna. To pesi osiko yo maloba. OK. Et là galboso na pesi mino sombote. Vraiment ezali émission moko na ko sepla nango. Ya kolanda radio na yo. Soki na sala intervention oyo na lingi koloba boye. Pasteur wana azali pasteur te parce que un bon pasteur a cause la manipuler na mutu te. Un bon pasteur yenda koyoka eloko nini nkolo oyo atioka tina ye pona kopesa ba peuple na ye. Un bon pasteur a cause la na souci apo azali serviteur pona ko servi ba pate na ye pona kotala ba pate eske bazali ko vivre ndenge nini. Ye faut alata ka souci wana pona luka a servi ba pate bazala malamu. Na ebite soki pasteur na ye ya ndenge nini wana. 2. Tango asalaki alliance ye na soki pasteur Ngwanda. Ayebaki bien que no pasteur Ngwanda azali kokosa ye. Pourquoi andimaki ba makambo nyonso wana? Soko azali pasteur. Est-ce qu'il abengama penza pona musa azala musala nzambe? Vraiment pona ngana komona ezali nango ba distraction aliko distraire bino ke azaki pasteur te parce que un bon pasteur akozana souci ya peuple akozana souci ya batu oyo azali kolesa bango lidoba et atala ba pasi ezali okati na ba pate na ye po aluka ndenge ni na kosala po na kosoigner ba pate amoni mboka ndenge ezali amoni ndenge ni peuple azali ko souffrir est-ce que ya kolela te po na ba peuple wana qu'est-ce que tukosala eloko ni po na peuple oyo bazala malamu. Il faut que les pas Nzambe. Nzambe a copié sur ma directive. Salabo. Tout le monde qui David a combattre pour les Israéliens. Et puis tant qu'il y a qui devant Goliath, et là on y a l'obaki. Nazoya na combo Nzambe. Alors baki tena na combo bien intel. Par le nom de l'Éternel. Pe Nzambe a pu saquer ma coquille avec quoi ça Goliath. Pour na ban Israël bazala, bakeni la captivité. Pour na ban Israël bazala libéré. Et là ko yele ngai ko sala yango wana. Mais yé aye ko lobabilo komoko ou ya ko sala que no a masquer que no azali pasteur pour na ko luka toujours moyen que non ni que no bol botale la ye pour na ko luka moyen que no ba pese moi valeur que no aloko azali pasteur ezala ngo malamu ezali ngo malamu lokola amila ti komba pasteur mais tozana tango suka oyo bakoyeba pasteur ya malamu no ya mabe bamtusu bako tika musala nzambe pona mbongo bakoma ami d'argent to comme na tango suka balobi bien tokoyeba nzeta malamu na mbuma nango est-ce que ye azalaki pasteur soko azalaki pasteur tolingaki toyeba et puis alingaka azala jamais na alliance ya nani ya Ngwanda alingaka yoka mangwanda zoyesa ete ngai leo nakozala boye yo mutu mokilo koya jamais okorompre ngai soit to manipule ngai loba bokoloba bo yo mutu obengisa te yo mutu okomisa te ke nazala serviteur te nzambe mutu abenga ngai nayokaka mongoni nzambe akolobela ngai nakola na directive ya nzambe ke ayo donc vraiment na soki wana na tikele bino temps nzambe apambola bino continue mission na yo vraiment ezali malamu mingi nzambe azala bino nyonso. Merci Papa Nabiso na bosani kombo pasteur Jean-Baptiste. Merci pasteur Jean-Baptiste na Finlande. Ya solo bandeko ngai na zui eloko moko yambo na leka na pe epa ya bandeko na pesa maloba na zuka ke loko moko oyo ya ndeko na ngai Odon Mpambo na banzi bandeko Honore Ngwanda sengaki pardon. Est-ce que pardon oya sengaki na population na diaspora alobaki likambo oya sengelaki pardon? Point d'interrogation. Mokitani na ye makoloko tambola alobi biloko oya sengeli batu pardon soit mukonzi na ye na kati na Congo alobi biloko oya sengeli pardon na banze ezali kaka de batu
Donc soko moni makolo kotambola omoni Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda sengi pardon alobi biloko na yete. Makolo kotambola aye asengi pardon alobi ke tokosi tosali boye tokei na boye. Alors biloko wana tozali ko comprendre ngote est-ce que ndenge makolo kotambola alobi pardon. Honoré Ngwanda ndem taza koloba solo. Nalandi lisusu ndeko na biso apesinga mwa makanisi malamu. Est-ce que livre oyo Honoré Ngwanda sali livre alakisi ba vérité Afrique. Honoré Ngwanda bimisi livre ba vérité atalisi. Est-ce que ezali ba vérité ou bien ba mensonge? Wana pe to komi na kamu susu. Soki ezali réellement ba vérité parce que tolobake mutu na ye vraiment ezalaki makolo kotambola. Alobi bango ba pasteur mibale basalaki likopa ya kokosa. Alors siko livre o Honoré Ngwanda asala to considérer yango be to considérer yango te. A bandeko kamunuko pasteur du peuple osana maloba nde toleki pa mama na bisoli kembe. Pasteur du peuple to peso maloba. Ya solo bandeko pasteur du peuple akangi micro toleki na lombango mpamba te epa mama na biso likembe to pesi maloba. Allô papa TSP. Pasteur du peuple to sako yoka yote. Te ngayo yote. Oui, to pesi yo maloba mpamba te zwaka maloba awa tiko take poto kende epa bandeko msu poto zali ko benda na singa. Ok, bon omoni na répondre na paragraphe na yo ya suka wana. Ba livre oyo Honoré Ngwanda komaki na kanisi tokoti yango en doute te. Tout ce qu'il nous a dit sur le pillage, sur projet ya lokiwana pona mbonga na biso to moni pe yango ndenge za kokende. Quelque part to boye la mutu et loko malamu salité. Le problème c'est quoi? Il a bien dit qu'il y a sengi bolimbisi d'une manière collective. Yandenge batambwisaki mboka. Na ba kasete na ye. Oya ba 2003 2004 wana soki otali. Okomona mususu alobi azo répondre na mwana mwasi oya journaliste rabosa ni komona ye Rogatien Kapema. Alobi ezalaki na conférence nationale. Na bité soki ezalaki Rogatien ou bien journaliste mususu alobi ezalaki na conférence nationale bisika ba commission mibale ya assassinat na ya bien malaki. Mutu nyoso azwamaki na kati. Mais kombo na ye ezalaki te. Est-ce que babangaki? Est-ce que babosanaki? Est-ce que l'un des bateaux bazalaki ba mikonze ba commission na des assassinats. Mais Jacques Matanda mamboyo. Alobaka toujours na radio na biso ya papa Frank. Mais jamais à inculpa papa Honoré Ngwanda. Omoni soki mutu asali likambo te bola tisaye yango na makasi te. Ezali malamu soki ezali na batu spécifiquement baye balobi ngai ya bomaka tata na ngai ya bomaki ileki na ngai. Tondimi. Yeba ke service ya sécurité c'est tout un service de l'État. Ezana bakonzi, ezana boye, naza komelela mbondo te, genre na ngai te, mais de fait palpable to mona nanu yango te. Lelo oyo kanambe ako boya akosala nyoso ya lingi mais mokili mobimba na yo moko zoyo kangai oyebike mutu abomi Arma Tungulu ezaka kanambe mutu abomi Chebea ezaka kanambe toko boya ngo te mutu abomaki Mulele Pierre eza Mobutu eyebani nango. Donc tolatisa batu biloko pona kolatisa kaka te. Ye moko apesaka exemple alobi moko mususu akomi na États-Unis pona kotala bana na ye azokita na avion boye mutu moko boye akatani soki lokolo soki loboko abandi koloba pona yo nde naza boye oyo nini lisusu. Mais atindi bandeko bake ba vérifier mutu wana akoma na Kisasa te aza ndeko na biso congolais mais à Brazzaville batinda ki kotinda. Moi je sais que monsieur Honoré Ngwanda a demandé pardon collectivement. Na meleli mbondo te soki mabe ezali boya nango na mesa totuna ye parce que azamutu oyo il faut a diriger biso soki pe nzambe ko permettre à diriger akoki pe ko diriger biso kasi kolati se biloko boyete ngai naza d'accord na yo te bisika oza kotia ye au même niveau na
Makolo Kotambola. Non, 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 non. D'ailleurs, Makolo Kotambola n'était même pas la deuxième personnalité, ni la troisième, ni la quatrième même. Tozana pasteur Faustin Chung bazawana, mama mususu wana, mama na biso Candido Okeke bazawana, Rigobert Akanga bazawana, bao wana nde baza plus proche na ye. Na lobi te ke aza soki spécial ou bien aza soki ndenge nini non, mais to la tisaye mabe mususu te. Et puis to ti aye na même niveau na ndeko wana makolo te parce que makolo azalaki bien sûr cadre mais azalaki na niveau na yete. Et puis banda tozo bundela mboka ti sikoyo quand même totala mutu ni naza komi pesa kati na makambo oyo oyo très ya boye okoti aye na niveau moko na honorer banda te quand même hein. To essayer quand même komisire makambo nga pona kosukisa na koloba ke ezali malamu ndenge ya mibimisi ndenge wana. Mais il faut alobela biso oyo azala nango na motema eza lokola nani Vital Kamerhe o nakosa kibino okosa kibiso na nini tala bazairwa ndenge bazolanda ye soki bakongole yango mais bozolanda ye bolingi akoma su mokonzi na bino alors que alobi akosaki na nini mais tango mosusu yende aza na bapreuve ya ndenge babomaki Laurent Désiré Kabila il était déjà na basiège wana mais ayebisa biso yango. Mais Makolo Kotambola soki aza na yango te aza na bapreuve te akanga munoko na suki wana. Merci papa na biso toleki lombango epa ya mama na biso José Likembe topesi elisusu maloba. Merci papa na ngai bozako kanga malamu na kimia mama na biso. Merci soki micro na ngai za bien te bo excusez ngai mais na koloba na mbango kwa na déranger émission te na pesi na bino nyonso mbote bisika nyonso bozali nini na pesi bino mbote. Alors nalingaki na rectifier un peu eloko moko ndenge bandeko mosusu baza koloba awa boye na kati ya radio na okela sens ya pasteur du peuple nalingi koyebisa bino boye mouvement neni apareko ezali parti politique te apareko ezali mouvement eza neti association eza neti biloko ndenge tozali ba groupe bana Congo ba nini association pour la libération du Congo ba biloko moko boye mais ezali parti politique te neti UDPS et autres ba PPRD na autre chose nini apareko ezali nango kaka mouvement moko boye association wana il faut to corriger yango nene lokola bazali na bango kaka mouvement moko boye association groupe de pression alors nene ba mi komisa te na Kinshasa wana koloba ke bazali parti politique. Ça nous devons enlever ça dans la tête que parti politique apariko ezali parti politique ezali mouvement net ba mouvement obiso nyoso tozali na kati. Alors nene yakoloba ke nalingi naloba pona Makolo Kotambola